Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Déjà Kala. Aibisanga déjà Kala, esenga na ya gabi na obala. Mbali na zoya zo kubalanga. Na ebisa ki Priska na bine Priska. Awa papa zoya. Oyebi makambo ndenge ezalaka. Est-ce que oza sûr? Oui. Abna ya gabi. Au moins on a été sur voyager, to voyager na ndenga tukuta na bamba mboka mususu na bwaka toujours bilo na internet. Na bwaka toujours bilo na internet po na lukaka mutu oyo aza mwasi na ye. Zomona. To pona ngai soki Priska penza. Et que bazaro sola mbali ne makambo wana. Il faut qu'elle azona libalate. Parce que la fiancée peut pas oumeli moi muke. La fiancée ba oumeli moi muke, bas 8 ans. Il fallait qu'elle ait la libalate. Il fallait qu'elle soit effort. A convaincre nanou, ba parents na ye. Pour pas comme à niveau, il y a mariage. Batika nan. Pour ça là on a bien déjà. Pasani. Pasala kana bango de ma saleté. Pasani. Pasala kana bango de ma saleté. Mais nous continuer na bino na ngokaka. La solution tu as une méthode. Eza faute ya Priska, eza faute ya Martin. Priska eza faute ya Martin. Martin il fallait qu'il asila na famille na ye. Papa o abotio, mama o abotio bandeko ba botio ba colisio ba tinyo na poto ndenge tozo yoka. Pona ko kitisa pe bango ya PG mukie. Moi c'est mususu abimi. On va aller là hôtel salon na salon le commission Priska. Lo ba bingi lo ba bitula. Oui la kami bali ya. Biso ndimana so bitula. Biso ndimana so bitula. Toi ditula ton ndimana. Moi c'est mususu abimi. On va aller là hôtel salon na salon le commission Priska. Lo ba bingi lo ba bitula. Oui la kami bali ya. Biso ndimana so bitula. Biso ndimana so bitula. Toi ditula ton ndimana. Simba te ko bala de mama venga pe na lingi libala de roi mo sani bien ko te ko simba te de mo sa tomboki azapi matata o banga te ka asa l'autre de réponse ngonga tuna kipa nga to fingenga to ka soke sa pena Martin na mwasi na ye ba boya na kité naza vraiment désolé s'il vous plaît ba fan oh Priska sala ki po mbanda abima mbanda zo bimate ya yonina réseaux sociaux des réseaux sociaux yena Martin de yena Martin on a mona na réseaux sociaux na ibaka azaki na nzoto pena costume te fanda adi mais sociaux vous comprendre ba banda kala ba voyager ba nini famille on a peso yeba famille na peso mona mais leka moi ça dire komela ka Priska tina ba message ko komela ndeni Priska changer tina kombo achanga kombo te on sabe makambo za nene Priska changer kombo te te hier au matin te hier au matin yaza muluba ana famille mususu yoza mongo yaza muluba te ba mongo te bazo de batama indombe poso tele le ba tata de ça comme mbri koko et le beneza comme mbri koko buko ne bato ba mai ndombe kwa neti basakata neti babolia bamboka bafali ko wana ye wutie na kati na mama azanga kinde sagesse zana place na yo kabike yo responsable te yo papa to mama to comment na wana gabi o ba niti ni kamwana parce que ye gabi ba tabenga le gabi ki trop vite na kende trop vite si bato ba comprendre ngate on na fingi tata na fingi no ndene na fingi ete jojo na fingi ete ngai na lobby oyo na imoni na baba yebisinga te na tali na video nazomona eloko nino papa nazoloba jojo fenêtre tout eloko ni papa nazoloba mwana eza lipamboli ya nzambe mwana kozala mabende ngeni biso totongisa pe bapara na biso moposa bamobulu mo bapanga mpe batomboki me bakoma na niveau ya kolakela biso mabe te ke yo komona donc eloko oyo papa na bimisa na monoko na ye leke tu eza malamu te mais ça va ça choquer j'ai quelque chose choqué pa mutalinga bala mwasi choqué ngona nini ta totala makambo susu defense pour defense na habité batu ka kufela maman ya triste na biso moi mnene Joël Maserika waza ki lekio ya yo o job ba film belé na ye Maserika pe na mona pe maman de kina TV a besoin souffrir aza délaissé ba c'est belé bozo occupé te on s'est occupé ya mtaza usa théâtre te mtaza théâtre sa théâtre za ki mwana ni na ressource na benga sai c'est mon président na obenga e na banetala mama zolera na kombo na yo voilà mais bandenge ba yebana ki ona yebinote abi déjà tout ce que on a manqué abi ça c'est liboso ya mbi mama fa fotele ndako o na ko bengo samedi benga ça bazo ya mbate
Oui, c'est maman c'est. Ah, foutez là, présent sur côté nebe aux ans à moi descente mon cahier. Alors vous avez un téléphone. Ah, y a embêté. Ah, y a mbaye na bengai. Ex nani? Bokilot. Dani. Maman kalad. Allô. Et maman avec une émission on est là. Maman nani? Maman Masereka, maman Bokilo. Yakala. Deko moi si pe ya mobali. Posonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na peso yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangu, tine yali, poani, koluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout au botal Rabiso Anakati ya Congo Liziba TV, au Bolingue émission Nabiso Ba Vérité, au Zalé au trio, au dio, au tout ça, vraiment, na actrice Nabiso Mouni ya Mboka Bokomona et Anakati ya Ba Vérité ya Congo Liziba TV, Nde Makambu, Congo Liziba TV, Nde Puissance. C'est Congo Liziba TV de actualité. Congo Liziba TV makambo nyonso kitoko kaka ndenge tolingaka parce que na Congo Liziba TV solution, Congo Liziba TV actualité, Congo Liziba TV yango nde puissance lumière na ebisaki bino. Ah, bakangaka mopepete mopepe ngazali mopepe pe nazali mai ato boyinga okomelanga ato boyi komela okosukolanga ato boyi kosukolanga okolambelanga yango lekechu rêve ba journaliste tout internet tout alinga comme encore lekechu parce que nabundi Messimba. Mais ici nous déjà rendez-vous ce 5 janvier Bozozoa premier film Nabino au Nakati chaîne ya Leke TV des retours au jouer déjà Pebos de la film Tendresse contre Gabriel. Bon vous avez filmé quoi ma fille Diane, ma film belé. Moi na bouta bien rebelle to jeu Nakati ya Leke TV officiel parce que ba bonné ba benga trop ba pour soutenir na zong sa production na pour sa production parce que Leke TV et ko bimisa ka ba jeune Leke TV ko sa ba jeune ba bima côté musu to ko mona ba ko bima te mais Leke TV a fait sa chance bande ko nyonso o ba une nouvelle génération et bandi 2021 ba to ba bima na la kamino ba 10 personnes 2021 ba bima na théâtre na senga ba Gabi na ba Nicole pour les missions pour ça on va théâtre vous allez bien merci à mon papa adorable lui c'est mon sponsor mon parrain et ma marraine oh papa Paul Fikipo FBT Misalande sans oublier à maman Nathalie Fikipo ba maman moko bien ceux naza na kanda olingana za na kanda te nazo bela traitement bala moko ezui papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo FBT Misalande na moni susu ya Gisèle Tati ke bana ressemblance madame Gisèle Tati moi si ambongo pe na busani TG Chibola ski ya Gabi Chicha Loki o me Gabi za kina mako bela Chicha Loki ya Gabi atindaka mbongo
akotindela yo ekosala bien toza na ye awa nabosani tete lisusu napesi si ya molex aigle noir babon séjour na poto sika ozali ovie na nga papa na nga tikala nga te bato ti kolinga kevin epandaleke cu nga mpe nalingaka bino lelo toza na ye dio na biso ezalaka osombele suka ya likambo oyo abenge na nkombo ya Gabriel Tumba oyo azosala rage ebele apesaki chance te bapulaki peut-être pas même 2 mois 3 mois chez nous 20 quelque oyo aussi une année sikoyo seki ya Gabi kozala sombele suka ya likambo toyambi yo ana kati ya émission na biso bavérité oyo tosola sujet affaire bamariage toamona 3 sujet tokoloba affaire bino bacomédien mabala po to bokobalaka ekozala toujours na baretombé ekozala toujours na makambo ya ebele toyebi te surtout na basi libala ya poto ezwi problème tokoba nango mais message nini opesana na bato nyonso oyo bakolanda sikoyo na makambo okoloba sikoyo ana kati ya Congo Liziba TV mbote mingi na balandi na biso nyonso tu ya ba vérité na kati ya TV Leketu ya Congo Liziba pardon nalingi bino mingi nalinga bino makasi en tout cas ngai na lobana ka vérité ngai na yebaka te atoko ko bomanonga mais soki vérité ezaki na kokaka ko baolango ote bolimbisanga penza na pesi mbote na mama Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo FBT misalande merci papa Paul Fikipo moi eloko yaki émission to salaki awa moi eloko ekpeyaki merci moi eloko ekpeyaki basolaki bien na gene pena na FBT na victoire na tia na poche na leki na ngakela na vai na calme balanda biso na émission tozo sa na bokebi nyonso banda so na bokebi nyonso to esika vérité zali bandi ma vérité esika pe mabe zali bandi ma mabe donc ça te que yo na ndenge yo kanisi nde olingi pe kaka ngana kanisa bongo te mutu na mutazo kanisa azokanisa makam na ndenge na ye ozomona eza na bato ebele oyo bayebi histoire bien misu bavandi pe bien eya pe na bamisu bayebi te mais bazoloba mingi ozo comprendre yango wana kaka mais bana d'émission na bokebi nyonso voilà bonne émission na bokebi nyonso le cause actualité to banda toujours na yango affaire presque parce que presque za film kaza koni vraiment pe makasi te na théâtre et le retombolé sur makasi ya plus likam o ya libale mais za na ba fan ba balinga déjà presque na kata théâtre ke ba kombonde ba musu ba sala ka po yi ba buzz to likam o azala makabwana te très simple o bengi na film aussi bo jouer na le long de na biso presque likam o ya Gabi tu bana moko tango oyokaki nanu retomber wana likambo ya sango ya presque na habité d'abord est-ce que vous avez invité na mariage à presque oui nazaki invité nakendaki te mbula ebete makati plutôt na tournage tozaza aussi tournage poto kele na mariage coutumier na ye na coutumier na ye bon pona nga na baki nazelaka civil lokola tumba ezwi tante tozelaka civil ebi mikolo taka masina pe soki nota balingwala bakasa vous tenga to koma kozaki masina na basoti mutona zonga lisusu sala boy donc epesa ima mubulo epesa ima mubulo tango baki message ya leti ya presque bon écoutez la kibiso na tournage tango message ya liaté message na mariage na et ça qu'on invité Gabi ba na ko nazo ba aisa nga déjà kala aisa nga déjà kala aisa nga na ya Gabi na obala mbali na zoya zo ya kubalanga na aisa ki priska na bine priska awa papa zoya oyebi makambo ngo ndenge ezalaka est-ce que oza sûr oui abna ya Gabi omona ate so na voyager to voyager na ye ndenga tukuta na bamba mbuka mususu na bwaka toujours bilo na internet na bwaka toujours bilo na internet po na lukaka mutu oyo aza mwasi na ye abima on a plus comme des bis comme taisanga nini to ina tournage à Vincent na mbinza kuna na yebi abina luka mutu aza mwasi na ye abima parce que ni bala poto pe bazaka ndenge ya mona avant babalana ndesi ngai na bwaka na banini na ye bobenga ngonini na ba réseaux sociaux na ba nini pe ba Instagram na ba oyo to tchaka na ba WhatsApp wala ba statut au mona prise na mobali na ye au mona bwaki mobali ya donc il sera toujours bongo pour être soit qui sangwana e bakata mtaola kisangango na tournage likambo susu na yoka kaka papa toujours que on est bakata boye ti et sala kinga pasi nga bakata
Nanzima ete que Prisca a problème oyo. Si. Donc Prisca ndenge aza nayebi kaka mobali wana aza ya ye moko parce que jusque là moi ça bimate na fiançailles na bango e ba tsaki bien ya fiançailles ba bois kaka. Moi ça bimate. Moi c'est ko bimaka na coutumier. Ba parents mobali ba ko koloba kakolaka mabeka na jour à coutumier. Et ça na yenga passi. To comme ko koloba discussion na bakatati. Eh bibali apoto baka lokuta boya bala na yatiki moi c'est kuna bakata est-ce que donc moi discussion moko et ça qu'on entre nous donc ça là biso pas si makasi et pas ibota baninga kuna ba Barcelone bazo bina kuna bazo il faut quoi zo bo mantoto na ba koba il faut quoi zo bo mantoto na ba nini ba tipa boa keli biso ba vidéo et pas ikoto tata lobi pas si et déranger makasi déranger ma casse pour déjà ça moi ça risque trop na vie pe na habité parce que va sur le bi na ça intervention ya ndiko mobali toi avait déjà tombe pour ko voyage ka ba kinda ba Dubai a benga ka Prisca ici tika mobali wana aja ya bato et a benga ka Prisca te asa akomaki na nini na messenger na nini te asaki na nini ba benga ngoni na commentaire akaba na commentaire est-ce que Prisca tanga ki commentaire wana ba commentaire ezaki belesi muso ko tango muso posuki vous comprendre mais babi qui arrivé à Prisca peut-être na foyer yango baby ça qui libala ya ndekona Benita si je me trompe comme Benita na Martin babi yango di cause est arrivé à Prisca ton bala lingi Prisca ndesiko et puis bon la ki ba problème ya ki na kati ya mais ce qui biso tozoyo ka ki Martin déjà avant Prisca zaki dana mwasi muso azaida na mwasi musuku pa memaki poto nde toyoki siko Prisca ndem tayi ko boto libala ndenge nini c'est Prisca boto libala c'est ka boto li ya fi wana vous comprenez c'est Prisca boto li libala c'est ka boto li ne ya fi wana parce que ba bi Martin za libala bala Jojo ndenge toyoki Martin za nani libala bala ndenge toyoki mais na confirmer te kaka ba makame di magebele bele voilà Martin paraît za libala bala mobali papa ba mwa tomboki sikoyo mwaso bala wana Benita yanda Benita sikolea Martin bala ki abaya ki mwaso na mususu wana zaki ndeni qui presque botoli libala c'est ka botoli fia fi wana mais toi pour tout maintenant to beta sujet na auto moni na mis parce que to yo to moni mais il y a des mariages il y a des vidéos donc tout est vu dans les réseaux sociaux tu vas te voir bien en Hollande si me trompe en Hollande et moi ça en Hollande mon base en Belgique yoka nanu ngona est-ce que tu comprends moi c'est en Hollande mon bali na Belgique uzomona et lobby ni siko vous comprenez total na no lobby nini moi c'est na Hollande mobile na Belgique et Gabi est-ce qu'on a kawana ni timba mezo évoluer zo kende je vois pas que presque le col a yeba qui déjà source pe guerre ya likamwana avant mariage wana presque quoi que ça ni pour déjà quoi déjà kenda qui mais na idée na yo na habite est-ce que bon na idée nanga ndenge menace ezaki déjà parce que quand la Martin pe azaki stressé donc stress on dira outi no pe poto si pour se comprendre donc c'est Cyril a bouli mais simbité mais azuka décision ko ça nini ikamuna e pona ngai nalingaki Prisca le quoi yé pas yebaki likambango parce que les boss wana mobile pas zo biso ke no talabo donc tout ça en quelque sorte Prisca yebaki ni ba bokilo na eta kinda raté non au moins makamso ko yé kaka vous comprenez babokilo ba ebi Prisca ebi babokilo mwana tanga oyebi sabino ke mwasi nanga yo ba photos okende bozomona ba nini makamtu yo kasi na Prisca nanga za beta beta mwato na famille na te et yindi nango kaka vous comprenez et yindi nango kaka ozomona donc pona ngai soki Prisca penza et ke bazako sola mbali ne makambu wana il faut qu'elle azona libala te parce que na fiancée pe ba umeli mwa muke na fiancée ba umeli mwa muke ba 8 ans il fallait qu'elle ait la liberté. Il fallait qu'elle soit fort. A convaincre nanou, ba parents na yé. Pour pas comme à niveau, il y a mariage. Vous comprenez parce que mariage coutumier de ces salami.
coutumier ça donc naoki balobi eza kanga lopango je vous dis eza kanga lopango te mariage coutumier et ça ezalaki coutumier parce que fiançailles c'est le cas ezalaki mariage coutumier ya biloko balaki kotika biloko na ba kamara ne ba parents bazalaki ba parents bazalaki te parce que ba parents ba boyaki comprendre bon notre part otali pe famille a Priska soko otalaki bango pa na vidéo biso toza nango omona ke bazotala pe bazomona ka ba jeune ozo comprendre moi na moneka moi moko na moi suki pembe boy moi nini ozo comprendre soki penga na solo babwe soki penda solo Priska ayebaki ke famille mobali bazo bunda pona likambo wana il fallait pas babala nanu fati balandela ngona parce que to mona pe misusu ba famille balinga moi si mususu te yo siko koti pe makambo yango okompe ko kende ozo kende kaka ozo solola kaka tu omona ke elembi échanger vous comprenez ce qui Martin ça qui dur c'est Martin ça qui dur na papa na ye po papa ni azaki ka toujours catégorique alinga ki kalibala ngote fa ki batika nan pour ça là on a bien déjà parce que on a bango de ma saleté mais on peut continuer na bino nango kaka mais entre temps bozo bunda ko sekate entre temps bozo bunda na likambu ya mariage ya blague te ati na esa na beta so la bino na kima ba mariage pour na mariage ya le ko sakana ngote na kima ba mabala eza likaw ye ko sakana ngote te mutai ko proposer oti o talimba paramètre au bendi nzoto pour anini magata ngana église na sambela ko bateya kabiso libala ezani na bima bateya kabiso libala ezani na yebi makambo libala j'ai ko tout ko mekate vous comprendre donc libala ezali d'abord famille ya mobali na famille na yo si vous comprendre ya moi on est coutume na biso vous mona parce que biso toyokaki puisque zaki ko kende kuna mais subitement comme ça ils ont allé qui a Martin moko a boma so libala za bana 5 Martin tale sarabana na tangi sarabana wana Martin tasala ka tout parce que yende mutu intoxiqué famille mobimba donc la mona kika moi ça théâtre que Priska akoki ko botole ba avantage wana selon vous ndenge toyoki makamezo bakisama chaque jour si c'est ça selon vous mais makamezo bakisama chaque jour tu vois là le papa na bango on va na autorité pe na kanda ya kabi okoma nini okobota te na libala kanda wana siko so la nzango eza ke na pekisi yo mais yo ye kaka obala parce que na poto ba signaler Martin ndenga zo kitaona keko obala siko na kanda wana na eloko wana ewutie na kati na mama azanga kinde sagesse zana place na yo ya kabike yo responsable te o papa to mama to koma na wana ya kabike okulu niti nani kamwana parce que ye kabike tabenga le ya kabike ndeki trop vite na kendeki trop vite si batu ba comprendre ngate on na fingi tata na fingi no ndene na fingi ete jojo na fingi ete ngai na lobby oyo na imoni na baba yebisinga te na tali na video nazomona eloko nino papa nazoloba jojo fenêtre tota eloko ni papa nazoloba mwana eza lipamboli ya nzambe mwana kozala mabe ndenge nini biso totongisa pe bapara na biso moposa bamobulu mo bapanga mpe batomboki me bakoma na niveau ya kolakela biso mabe te ke yo komona donc eloko oyo papa na bimisa na monoko na ye leke tu eza malamu te mais ça va ça choquer j'ai quelque chose choqué pa mutalinga bala mwasi choqué on a nini ta totala makambo susu papa koza choc te po Priska nani Martin linga bala Priska babala na famille ba Martin na muna mobali moko te na ya Martin te bele ka Martin te so za ki bongo wana choc ozo kate na mwasa ndeko na yo lingo bala mwasa ndeko wana choc ne ko bima maluba boy ko bima mais za mwasi bakuta na bona ndenge na bango oko bataki na longwe papa na yo banda lelo na su papa na ote yeba ko za na famille te mama loba yango wana vous comprenez mais maloba oyo wana oya mwana oyo bocho mise maloba wana pe okoti okeli susu okoti nango ti epa nani mole ko to okoti nango ti epa nani epa mwasi ya mwasi batazana innocente ayibine le côté mobali nda uti poto ayibise ke na célibataire mwasi pasali ba effort na ndenge na ya monique mwasi azobima te yango moni mwana mwasi ndima ki mariage vous comprenez yango mwana mwasi ndima ki mariage problème nangeza que papa alobaki mabe yo quand
tinga ko ma ke likambo bongo esa le manga sepe na presque bien moi si moko boza na poto ana moi ma mobali na ye ale yo ngana ke na ke ko bota ke ko zali mobali ya mwana moi si wana na comme c'est mobali nanga moi si wana bana ba souffrir na olinga ngote parce que ngape na osala ngote vous comprenez c'est quand tout la siko que no Martin a eu presque que asa divorcé tango beloko zo les na ba réseaux sociaux yo madame ozomona ozaki wapi omona sika foteza yo madame yo ozomona makambo ezoleka pe baye bazoyebisa yo ngo na bandeko ya mobali sikoyo po bimolo bake namoni mwana mwasi mo presque wana mobali yanga bio tinda ta ba camarade na oso yo kokate bio tinda ta bandeko na oso yo kokate bazalaki wapi c'est ça ozomona problème tout balancer si parce que bato mosusu bazobenga boza bitula eloko ezobomba bino ezaka koluka kobala ka mibali ya poto non mpe mibali baza la preuve anozomona bato na biso awa bakomi kobala bato na bango ya awa mais libala eza partout so ekutani na poto so ekutani awa mais bon, ce que c'est un ya gabi comme on a que Martin il comme ça qui a même famille oui c'est des comme des connards parce qu'il est aux côtés c'est ma famille na likumba à même parce que tout ça c'est Martin tout babongo nandel na que likoba la para été rôle ka solution tu as une méthode eza faute ya presque eza faute ya Martin Martin il fallait qu'il asila na famille na ye papa o aboti yo mama o aboti bandeko baboti yo bakolisi yo batinyo na poto ndenge tozoyoka on a kokitisa pe bango ya PG mukie vous comprenez mais na ndenge toyoki Martin lobi papa bango azala makamaka si banda bazokola amena bon pe ba vidir banda bazokola azala ka bongo siko ye patali pe epai ko mwasi alingi mais que tu yobi makamba bolingo wana gene te oyi makamba love ndenge ezalaka bolingo na oguna ongo yango oyo mais baoti ndo misu na gumu susu yo bien ngeza la rati tu vois c'est Martin na likambo ya gabi na resa Martin azonga pa ba parents azonga pa ba parents na ye azonga na famille na ye ake c'est réellement alingi kaka Priska biso bande kwa baya ya Priska biso balek ya Priska ba collègue ya Priska deuxième famille ya Priska to lobi na Martin Boye azonga na famille la quitte presque arrêté presque arrêté bakati sale mbongo bapesa ke keimai na ville kuna sala kitoko akosakana te o bazoye na ville mbongo ekei wana biloko basi basombaki mais to arrêté nanu likambo eza mabe makasi to arrêté Martin azonga na famille na ye il va laisser la rater presque un an jeune azana ba presque à cause ba 30 jours 29 ou 30 azana nous vous comprenez azana Martin a na famille na ye a solo la ba parents na ye parce que ba parents on peut bango pe kan banzamba se a solo la abunda soki akokite aluka ba papa bango pesa na ba camarades papa bango za pe na bandeko akene ko beta ba porte abongisa na ba famille ya mobali na ya ba parents na ye po aya susu to pese susu loboko abala biso mon problème parce que ya gabi na ba ka o komona ke beaucoup mi trop ridicule trop bazo finga bino trop ba comédienne et le monde zaki ke banene na presque zaki na Diane pe zaki kitake matake mobali ba to moi c'est musu abimi on mobali le hôtel sala na salon le commission presque lo ba bingi lo ba bitula oui la kami bali ya photo iso ndima na so bitula toi ditula ton ndima mais ce que vous sourez un ben non on est ya poto mais ils ont dit que toi bitula lo so ba yo vika on a divorcé on c'est pas la poto netini même pas la poto mais ngo ba ke na poto mbala divorcer azate eza monstre na poto za mboka ya paradis te eza mboka o bato bazo vanda de to vanga na obona kisasa na poto pe bazaboyi si ko se mutaza divorcer ba divorcer ba te est-ce que vous êtes la cas à Priska vous comprendre te Priska za na problème c'est Martin na famille Martin Priska za na problème te tant moi ça zo boaka ba bilo na ba réseaux sociaux pas azo luka mbanda yo au permettre la kisinine
soko permis soki azaki ke non azo cacher eloko moko boye anga bane te kosala eloko ozosala te omoni aninga batata kokosa omoni toboti na ye quand même bana soki osala boye eza mabe boye na boye na boye mais a permettre atandi loboko peut-être ozo bapele mosusu bacamarade ya Martin babi bazalaka te mwana mwasi wana abenganaka Martin par rapport ya comportement mpe ka ya famille na bango Martin asalelaka famille na bango ozo comprendre asalelaka leki wana leki na mwasi wana aza na bana 5 aboma elibala po Martin ameme poto asalelaka mingi ka famille ozo comprendre yango epare mwasi wana mpa sepelaka te nde toyoki susu pare susu mwasi oyo azwaki so ya mibale wana mpe epakendaka mpona makambo ya bongo mpona menace ya famille afino bandumba ayi oza bandumba oui toa bandumba oui toa toboya yango te yo oyebi toboya te ka bandumba simba te comprendre bien c'est-à-dire que ndeko ya Martin azoluka libala puisque kufa po ye akende poto ndenge tozoyoka kaka makambo ezobima chaque jour makambo ezobima chaque jour donc comportement ya famille ezosala dévoiler chaque jour eza boye eza nde boye eza nde boye eza boye biso tozoyoka ngai na mama tumba na ovana nanga boye Gabriel ta makambo olobaki ifaki ozela nano tonga topeso source ozo comprendre ya ba tsuwa benga basilikeli yo makasi pona sali nini Gabi oza mutema mabe yo pona sali nini nga nazaka non nasali lo te mwana s'excuser ya te asali lo te ngai naza na katikati te babi osali mabe te nafingi mutu te songa obetela yo o Priska asalaki po mbanda bimaka te s'il vous plaît bafan o Priska asalaki po mbanda abima mbanda azobima te ya yo nina réseaux sociaux ye na Martin nde ye na Martin onga na mona na ba réseaux sociaux na yebaka azaki na nzoto pena costo nzoto efanda adimi soso ozo comprendre babanda kala ba voyage ba nini famille on a pezo yeba famille na pezo mona mais leka moi ça dire komela ka puska tina ba message komela nde nini puska changer tina kombo a changer kombo te on sabe makambo za nene puska changer kombo te puska ba kombo na ye ona yango wana ka kezaka ti lelo a changer kombo pona ye ayaza nani oh neti ngana Gabriel Bolemo a changer kombo pona leki ya mobile na sens ni a moi sa mobile na ngate azande leki fo luka vi na ye aluka vi na ye azana mobile na ye asala vie na ye comme nga Gabriel le quoi na luka vi na na simbra mike na temps ko kele pa ba semeki na ngate ya oswani tsaka bango ko bonisa bango ko kota na ba vie privée na bango nazala kana tante so da bina kena na bengi kena zoya ba yambaka nga kitoko po ba yebike ba respectera nga po na se respectaka oui je n'ai pas le temps na futaka ndaku nanga nazwaka mbongo nanga naza na bana nanga nasalaka vie nanga nasalaka effort nazala bien na vie na bundaka nga na lokwa mobali naza ta koluka basemeki nanga te mbala so bayana basoma basaba basaba ba chip batambola na ba mituka naza na tante nga pela na likelele nanga to bunda na yango ozo comprendre nana tante okota na famille ya bandeko nanga so na moni ya ça ne va pas na obenga position na moni kitoko te te soit pesa explication te boye ça là même ngo boye bandeko nanga ba respectera nga parce que na sala ka ba jeter na sala ka biso ba teke na ke kosenga ka bambonga kolia na ke ne kosala bo non ngaza so na fana bike ndeko nanga za na alia ke loko mingi lokwa na yeba kolamba na kolambele na bengi mwasine yako za mbali no boye so zi mikro ke tamusa ba ke tamusa pa ba semiki na ba beto masolo na obeta zembo ko za yo za mobile na yo vente batinde nanga biona ngola banini boeza yo za mbali no na lambi boye yo za mobile no ozo comprendre na ba respectera nga po anini na kota makamna bango te ozo comprendre mama leki luka vi na yo bala na yo sa makam na yo soko moni Martin tamla mabe benga epesa e conseil pesa Martin conseil na ndenga vuya te po eza batu misusu so memie na vuya ye pa lendi ozo comprendre neti ba Martin baza parce que Martin lobaki na prise kabina ye yo moko a posséder ce qui posséder quitté tenga to za mariage to komela mutina suka puska bani ozo comprendre mobali alobi na ye bongo ngali ngana me mariage nanga tina suka pona sali mutu mabete nazo bala mwaso na lingi eloko Martin lobaki yango wana ozo comprendre mais Priska sage oyaza nango na ba famille na ye pe bazaka bango so bazaka bien na biso bandeko na ye to solaki ba arrêter mais biloko c'est pesa maki déjà ça marié et donc est-ce que civil na voile ozo comprendre vela mai wana ke komela ya romata vionte papa na sakia te ya romata te ya romata ya za muluba
ana famille mususu yoza mongo yaza muluba te ba mongo te bazo ndeba ta mai ndombe poso tele lo ba tata nisa kama mbri koko elobeleza kwa ba mbri koko biko ne bato ba mai ndombe kwa neti ba sakata neti ba bolia ba mboka ba fali neti ba bato mai ndombe eko simba te ko bala mama venga pe na lingi libala ndolo mwa mwasa ni ye ko te ko simba te ndolo mwasa tomboki azapi matata obanga te ga asa loto de réponse nga nguna kipaka nga to finginga isala ngelo wote yo soka ngana muta finginga na ye ko zongse réponse yo soyoka nga linga na ba finga ngai tanda ngate nga naza na tante ebela bato ba finga ngai yo so mona na yela leki o entela finginga bata tete bele baleka mo leki ne mise nyatinga bo non non bana ngate tali ngate trascende nzela yo za la distraction na mpupu parce que na ka obanzo babi fallait papa na leka na TV ni exposer moane o la famille mais exposer moana na ye yango ngana lobaki bato bazo bakena fingi yango wana tele kechu na ko finga papa mukolo te ya edinde ya lobaki ngate vous comprenez a exposer moana mane kechu ngaza bana mibali na bana mibali yo sima kamba sala reswa ngate neka bipo yo po se pela raté mais to mo sima parce que yo eza kutunzela moko te parce que yo le bon le kechu tout na bazolo ba yango na sala ki ngo permission yana boye na sala ki mais oui presque ça moi na mukie marta na ba quarantaine presque ça ba 30 31 comme ça il est quitté dans intimité c'est normal okuna wuchi ba kutani balingane oh leke tu boniko boni yako bilengi yango ezangi sika ko ya koyoka hein s'il vous plaît ko boni ni wan côté on na bato ba lo balanga na bezanzela mo côté mi se pona mwana yo ezanzela mo côté ya matin taliote oh ezanzela mo côté na sens te bolingo da padage la moda padage te bolingo na âge te lekechu ngana na ba quarantaine vous comprendre na 40 au pousse moi muke kaka na zawana vous comprendre na ke kolinga mwana na 25 ans entre temps na pena mwana nga pe oyo pe baza ko kele ba même âge apena atanga aza pena université o aza na université ndia olinga mwana wana balinga bango na bango entre ba jeune hein non tout à l'heure ba rester quoi maman na boti oboyi camarade ya maman na bino ayebi ko kola na ko bota mana yo ayebi o mobimba azala nayo le ba depuis no ko bobanga na bino susute boko baka momoni mai bochoni momoni mai bochoni mais non kaleza ka grave kaleza ka likamoko grave kaleza ka likamoko grave on se appelle le côté $100 $200 c'est rien c'est rien mais ça arrive à l'âge ça c'est ba âge mais peut arriver là on ne peut pas boucher non bana ya âge wana te jamais atati le ça maté et ça la maté non tout ba connaître ba bolisi ba to kena to ke malembe ba to connaître Gabriel monde ça la kayo moi no si o ça on est tenu te non c'est pas ça on dit la moroté ezanzela moroté abatala bien ezanzela moroté ngaso na silika ki po camarade nanga c'est impossible wana eza yango te ezanzela moroté pona ebe ke tino sala émission ba kozonga wana donc ezanzela moko te etali opete ezanzela moko te na la kanga ce que mona na tuna le geta mabe c'est ça mukoni nazo mela mwana nga lokwa mai ibu na melie yondo zo sala mabe na la kala pe mutu mabe te na la kala pe la fille mabe te na la fille to za so bien vous comprenez na peki sande na yuluki fofo ko yuluka mwana foko pelisele misu mwana soko za mwana muke foko pelisa kolinga te mutu ayibo mwana kolinga te mutu ayibo mwana mwana so ba yibi esili vie baby vous comprenez mais Martha ça déjà mukolo presque za mwana muke bolingo kitoko ba yebani te bakutana na télévision amoni ya sepeni na yeba balingani ezanzela moko na ya mwana ngate bokone tino ba fia poto ba finga bino ba bitula e mwana mbola poto
Ah? Totula. Yo somone tula bali. Oh, etula bala ngate. So ba etula. Biso to bangala, etula bala ngate. Etula za muto bachaka esute balo baneki o nani to nalingi ata momo ko bimana ntia bolingo. Wande etula. Bo muto babali etula. Bungo ka mbala poto te bino sokaka mbala poto suya ga. Nate. Weza mambo kala. So que tout qui est là kochitumke ya gableti na ka o kelelo to kon mibali no ya poto o bazo ya ba yi pa ba sa théâtre surtout à la divorce de mayo ko sa kala divorce ko le on tini en tout cas bazo sala mabe et le ko na même ngana ko sepia na mote ngana ko sepia te bande na ngai na poto ba souffrir na ko linga te ba diaspora wana nde ba sala nga si ba diaspora nde ba sala nga mibali ya poto boza na kimia nga bandi ko lobela makambo lelo te na loba ngo trop na loba ngo mingi mibali boza na kimia awa to commencer na ba position ya mabe to commencer mo ba surtout bato bazwa ba kipelekese boza la famille na okuno yemba muboye lera boza ne ka lelo lobi mama banga memia ke bake kanga ona kisi makaso kene ko sala ngo sute banini makamisa kene ayako sala ko Congo ko to ayewe comédien na mama bango ba ko kangena kisi na bi comédien te na baka esa makapa ba comédien te esa ba même pas ba fille ya normal esa la ma trop parce que ezo mona na pot to yebani oui et ça les ma mingi ngana yebi famille mo ba na otanga kombo te ba zo futela pa mutu mo ngana yebi mwana mwasa mutu mbala poto ka endeza ka ki chéri boy ba beta masolonga to zo yoka balambela ebo abengisa mwasa na bana misatu jeté mais azapesi na mwasa tiena mboka mususu pe mama banga bi ako mwa mwasa na ko kende ye moko akende ye mona ndeni makamba osala pona nini oyeka ko moni mwe loko le na sime dendi olanzi omona bo olanzi mais otiki mwasa na poto raison na bango ezali o basa poto ba serva bango te so linga simbe boye ona lembi nanga bona boye maloba rebele ni bali yango vous comprendre mais conseil na opesa bino bandeko nanga bozo mona bozo bebisa ba vie na bino se boye bozo bebisa ba vie na bino poani oya ko linga mayele komi déjà belé mayele c'est tondi na mboko ezala mona 16 ans mayele ezala mona 17 à 20 ans ba comme mayele bazana batata moko pe ndo teka mana gambela et comme ko teka même na gambela lelo kango yo bengi e kaka yo lingo kanti kaka ko coucher na esili ya sake gambela ami petoli mbala mo babeleli yo wana esili na yo chozo zongo ko mona mwasi no lokwa libaya coucher ne basala ngono ndenge kasi yo mwasi na tinga na moni ngana uti poto na ye na mwasi na famille nanga na moni mona mwasi bona sepeli na ye na lingiti ake gambela musuya za bezo kaka na sepesa nzoto leta na zananga na tourisme na Congo mais mona mwasi na kimi mbanga foye bebele ake gambela asali asombini basa biloko baoteka na gambela mama na gambela te biloko penda babeleli yo yele ke changer makanisi oh mon dieu vie bebiti et après la misupe mama mo ka zui mwana na ye ake na ye bali ya poto baso paniquer mais biso to sali combien de temps na bata poto ngana ko sala mote no ko paniquer te to pesa ka bango conseil osana mwasi na obovana ba mama pe bo bongisa na lobi teke boza mabe mais soki pe faute ezali côté ba mama bo bongisa bo benga na mibali te ngana loba ko na émission de bo bala seigneur se mbala osala mabe fune pa bandeko na ye pesa mbali wana conseil ba mama so ba bunda pe ba bitumbati ya ba mbanda peti batika la kapwani alendaki ozo comprendre mobala ko sala babenga nge belé ya gabita la boy mobali nanga azui mwa musulunga tena mboka boy mwasamba tena kisi aliko sentir sunga tenga mama bondela parce que yo za mwasi soki mobali wana bali yo maloba na yo oyo zo loba ya na puissance ko leka kisi maloko zo beza puissance ko leka kisi elorote kisi elorote mama bondela rapé pour la mibali na bino ko tiaka kanda liboso te bayebi singa azui mwaso boye te so tiaka kanda liboso nieti makambo wana so niatio prends courage zwa mobali no esika zali bimisa ye nga mona mutu musa sa prière aosana na ba geste yaka zonga zobe naso exawe nga na mona azo benda mobali boye la loboko mai mobali azate yaka longwe siko zali zonga to bende lokalo bende na chemise
mais mobali aza te prière wana yoka ti nde osala bongo yoka si nzambe aoyoka te nzambe aomona ozwa kimia biloko ezobotama lelo oyo ezobotama na bastratégie moko omona mpenza mpe otali mpe motu boye omoni loko okufa mais ezala na mayele ezala mayele en tout cas soki eza mpenza Martin na mwasi na ye baboyanaki te naza vraiment désolé qui a kosi Priska esalanga mpasi parce que Priska omérite yango te yo moko oyebi la fille oyebi la fille azomérite eloko yango ozomona tozobunda kosala effort azala bien tu vois azobunda mais eza bakale nesi bino ozokondane peut-être nayebi te bamosu abi ke benita na ye mutu oyo benita na mobali mutu abondelaki e awuti na ye poto awutaki na baproblème na ye soit disant mpe na nde toyoki il paraît tokota mpe na bavi na ye te mais nde toyoki il paraît ye mpe babengisaka ye na mobali akimaka mobali wana ozomona omoi babilo mosu mpe ezongaka ntango ye kolinga mpe Martin mpe mosu akotala o mpe po akimaka deja motu akokima sunga te babilo mosu mpe ezalaka ndenge papa na nga donc banzela eza ebele bamakambo yango banzela eza ebele ozo comprendre Martin azwaki su fille mosusu ezalaki Priska te madame yango azalaki kaka wapi azalaki kaka wapi basilisi akomi na Priska na bareseau sociaux na batutututu azalaki kaka wapi toluka kolobaka mbangu te tolandaka totalaka likambo eza ndenge nini eza nde mpo ngaga buyeso na mobali na nga ekeleke ti toza ndenge ndako moko okiei namoni bafoto banini mpe basignale oyo mpe bayebisi yo mpe tala boyeboyeboye navandaka naloba te lingo na filme oyo nalobaka te soumise namoni nde naoloba su te nasuki wana namoni ke bato mpe lelo neti nasuki vraiment soki lelo ke peut-être mpe makadi akozala mpe na 3 femmes 4 femmes wana depa na ye mais ce famille ezala nango normal mobali so apesa babole théâtre nde batelemi sike sur papa wana basi ya théâtre bataka na kisi basi ya théâtre badumba bakobungisa bino famille ye bana na famille mate mpo yo nde bayini yabakuta na nzela bokotanga na biloko basakelo te kaka badomination na nga otokaninga le omona nga boyelembi domination ozonga na gambela biloko bana banzela na nga omoni ndenge ezana bamona siko Priska ai tosuki awa esili fia théâtre ozokopali mwasi ya théâtre mwasi ondumba bandumba bafia bakisi donc biso balobala so nyonso to bakoki koloba na biso mpo toza na valeur te biso artiste toza na bavaleur te na mboka na biso toza na valeur te eloko ezoboma mboka yango wana parce que oyo babalaka wana mpo wanini kasi basalaka ye boye te basalaka ye boye te mpo wani eza kaka ke aza nde artiste fille ya théâtre yango problème evandeli wana mais Martin na mwana mwasi wana bazaka su te voilà tout le monde chité na suka émission na biso yaka biso ba connaître bino ba fiat théâtre bili boza ba hypocrite comme ba film so bala yo bala ki nzoka osala no kinduma na niveau ya ki ba mona kona ba shaba lo ba rappeli kapango ezo tomber to yango ba parents bili ba ko banga parce que bazaka trop na ki ba mona vie ya ba artiste bo le passa ngona ba nganda ou passa surtout shaba ngo mona ba artiste bele na bita kuna bovandi lelo mo bala ko balo ndeko na mona kayo akuna ba vizo sala wana sikoyo na no ko baneti ni ya gabi boka si bato nyonso bakenda na shaba tout le monde ya na quelques personnes bakokana bao ndako te a préféré bimane et après mosu avanda ne na shaba mais azali na zoba takela ne ka ko se détendre ale mobulu te ozo comprendre bo shaba bato batonde sango ka bata théâtre parce que il disait que Shabbat parce que c'est belé non bato batonde sango ça ka bata théâtre te bato te baza remarquable po bayebani ozo comprendre et ça nango bongo te parce que eza bongo teza moto mosusu aza ne bongo abakobala ye mpe boya otriche na ye ezaka na théâtre pete eza même na libanda pete motu mpe akobala ye batrichaka na ye mai na mosu mpe babali ye boye mpe azali na kimia mais alinga kopo na ye alingani kovana na ye mobali ne pa yeba ye neti moto kwa Barcelone yo olobamke ya ndumba omona ye wapi mais tala motu na ye so omona kwa motu na ye ezotourne mais omona Barcelone na bozobana te je te jure
okomona Barcelone na buzoba te femme soumise ozo comprendre kutu tantini moko boye auti poto ala kibiso abimisa biso dimanche na Barça après c'est so kombo ya boîte moko tozo e batango te énigme comme restaurant moko boye so komona ngoni nango na bosani ye kam ta koyeba ngabe abimisa biso dimanche toyeba ka ville te totambolaka te ozo comprendre bata kimia bazali yana mususu pa ayana yana na mondo yo ayana ya siki ba vina ya yende pona keno na sasa oui ozo comprendre mais yana batu mususu ayepela na mondo ayepona osa musala azui mutu na ya ebe bavana bavana na mabala na bango ozo comprendre mobala poto uya kisasa oya kisangani goma parce que awa pe bongo eza ba osala ba immeuble zo kene mbango bavana na poto vana na poto te OK na ba goma boye mutabimisi 5000 kabilo kupa bavana na poto te. Vous comprenez? Et zande que tout ça la musala oyo batamba otala biso partout, nous to koza na poto sepel na yo, nous koza lubumbashi sepel na yo, Goma sepel na yo, Boma, Matadi, o wapi Angola partout. Tanzanie wapi sepel na yo. Nous babala bakena ba Afrique, nous babala bakena ba Angola. Vous comprenez ça ka poto te. Boy si biso ba Gabriel boy bana lenga poto na ndé. Voilà, il y a Gabi, c'est ça, tout le monde. Il y a réalité à Mouti, réalité à Matambo. Il y a Gabi, nous connaissons ces jours parce que j'attends qu'artiste, menés en Boka Labiso. Dans la guine, t'as pas que t'as une émission, on a eu beaucoup d'émissions, on a un qui défend, on a défend, on a habité, Batou Gakoufé là, maman a tous une émission, moi, menée Joël Massirika, voilà qui est qui est yo, aujourd'hui un film belé, naïe Massirika, puis na mon appel, maman de qui na TV, a besoin de souffrir. Aza délaissé, c'est bien pour occupé. On s'est occupé. Il y a mtaza au théâtre te. Mtaza théâtre ça théâtre zaki mwana. Et ande le comme sumo leki abino to a koli aza délaissé là ti ba maman nzita ko koleka lo ba bongo. Wa oh na sens bien. Na sens bien. Na sens bien. Maman nzita ndako ko lo ba ke. Na za ko sa théâtre ndaza sa aza ndako azobela to tiki. Yango wana yaza na bana na ye baza kitoko baza na bango bien ya oleka TV ndeni niti abina ka biazo souffrir azo zoate boya ko talete bon ko tabo seta ilo moko te bozanga ba moko boya to ba kufela ba maraba mama batika bana ba de ba comédie apalela bongo za ba kufelin ele po bat na biso batika omona to landa bango to kinda otala nati na dossier ya ba kufelin. Hein? Le parent des orphelins dans un groupe dans WhatsApp, il y a les parents des orphelins. Moi, to tché to sangisi. Tu as un dossier orphelin. Orphelin de oba, net badadi kamala batika ba Juliana ba dati ba orphelin de père et mère. Orphelin de adim so atika na bandako atika pa eni pa Gisèle ba pululu ba ne baza orphelin ba artiste belé ba baza orphelin. Boya ka mama Serika. Bon, na ebité le kana mo so ko expliquer mon nene. Parce que na ebité orphelin te. À ça la peut être traité. C'est que tout tiki na ndé. Maza mama ya ba artiste. Azo de la TV singo ko kato sa ta réunion mo to benga ba. Aleki na nini ya TV ni? Pas coquette. Bon, ko sunga pla na ma bête. Mais na boy. Akoyo le na TV te. Non, pas orphelin te. Azonga ki président sai abia za ko lambela sai bilo na ndaku balo. Na ndenge ba yeba ne la kiti. Bon, ya biso nini ba. Ah? Na ndenge ba yeba ne la kiti. Bebe ne ndi tanki arati ba. Moya. Bebe ne ndi dubina nan. Ni na hosus. Na benga sai. C'est mon président na benga ina baneta tala. Mama Zolila na kombo na yo. Voilà. Mais bandingi ba yeba na kono yebinote. Abi déjà tout ce que on a manqué abi c'est liboso ya mbi mama fa fotele ndako o na ko bengo samedi benga sai bazo ya mbate oui ça maman c'est a fotela e présent so kuta na ebe ozanga ta moi de santé mon cahier alors il y a bien téléphone te ya mbete ya mbaye na benga e ex nani bokilot dani mambo kalad mambo kala est-ce que la qui gagne ngo le que tu peux la songi boyko ya mambo kala bon ya na ko beti bokilot matolo c'est normal
Na obenge na rappeler. Na obenga. Obengane. Sai. Oui, c'est dit. Allô. Et maman de une émission ole na. Maman na. Maman Masereka, maman Bokilo. Yakala. Ah, Bokilo Zambela, Bokilo Zambaka mbele les questions. Émission aussi la tête, on se kato lembi. Mais vous ça ta réunion mon boulot. Ça il foutait maman ndako. T'es na obenga. Mabenge. Obeng ah net aujourd'hui téléphone président ça. Allô, tu dis. Le président. Oui, Gabriel. Maman ndenga zolela na télévision té. Maman nini? Maman Bokilo kala. Azolela. Quand même alamba ka oliaka. Futela maman ndako. Ayi biloko aguna olingaka. Futela maman ndako. Yaza nepe mutema mala. A partager makasi. Ayi mto zako aider za kama ngi fatu miracle, azako aider mais ayaka le société abenga kate amuna sukuna kana. Bon, fatu miracle ana contrat. Ana contrat pour matin. Il pas boti bana, eza na makamna eh. Vous comprenez au même na mukilo na leke tuko condamner à mututé. Vous comprenez? Ba yana masika baza basi kitoko eh. Famille ba kitoko, mama na boti ba kitoko. Vous comprenez ba kotika mama bango la beauté za ya touche. Ya touche na sepe na monter. Basi au même masika za. Surtout il y a yana masika ou masika landaka. Moi si eh. Bon na ite so iba beba so inde na ebité. Ba kotika mama bango sa bongo te. Ba musu Christophe va sala so théâtre indra masika a oti ko mbasu alati na kaya. Mbasu et film abiso na poison. Ba boyete. Oui, na take mission des na poison. C'est quoi kitoko wana? Kitoko besa na poison, zo lisungi azo souffrir ya gazi. Azo souffrir vraiment na ebité. Na ebakitin. Teto kota likambo ngo na ebaité. Na ebaité. Na ebi pété papa la ngai. Yebinga naza concentré mina makamna nga pona ebalika mfona yoka na ebité déjà c'était un bana masirika kufi abi pia to manda sela kai Fatou miracle OK lelo Fatou miracle pa kuma makamna ko vana na poto ozo comprendre kuma makamna boti bana na e ozo ba mutu pe ko na ma responsabilité ne mususu mona pour moi to kuna na mutu mususu moni so mutu akoma makamu mususu bien akoma bamboka mususu et comme rasiko yo pe osa makamu mususu c'est ça to condamna raté au monde. Ce que nous avons lu songi, yo tant qu'artiste, au moins maman na bino ba. Kai bela na masumuti. Bela poza masumu. Yesa poza masumu na mona yo. Tala maman actrice boya kufa boye azolela. Na sa démarche. Oui. Ah. Il faut qu'on salango. Papa Martin bozo wela bien so bokenge. Mais démarche oyo ya nini ya kusela mutu azo so problème. Pour ni bozo salango. Menga na bani na yebisi ko principal pa masumu. Te. Non, maman makam. Vous artiste. Vous avez contact bien na pa masumu, non? Oui, papa so za pour maman tout eh. Yo tato tumboli so monoka. So yesa za so mwenga songi longwa. Alana pour maman tout eh mona so ka bana. Mais est-ce que les candidats qui ont eu qui ont eu c'était fait comment maman masika ko la 7 ans abia zaka bon mais bon comme ça azo felinté na kana azo felinté na degina bon n'est pas azo peut vivre ya mon théâtre vous comprendre problème bien ngwana bon moko bosani bon moko bosani pour maman ba invité to boulé to boulé to boulé makambo ebe na mokili question makapisa mais ouais c'est la fête miracle il y a bien que ce que faut t'attendre moi ngamo na luka beta miracle au matolo Maman Nazir, Fatou miracle maman Nazir na pesi ombote sikozali maman motema malamu maman na ko ndeso ekomi ki wa akopesa Fatou ndo pa mutu comme la pesa na mondo shoka batindele ngate shoko ndeka melenga mbongo mo bote batindele na mutu mo na photo comme la paix à la mboko mais quand on regarde ça dimanche notre approche nyons na luka sila na luka peshanga te en tout cas to boyate so sali yango obengisi biso ka to kutana au moins na pe sur place on trouve solution
osali parce que maman leki na TV mbongo pe tozo kabakati Non, ça va tozo kabeli maman na petite sœur na Masika. biso zaki gentil Masika zaki soza na mbongo boy olia okomela Si, si. so kute na libaku na ye azalaki on dirait aki na problème donc ye mbongo evandaka te Masika akokozala aza na 20 000 esilaka na barestaurant esilaka na barestaurant esilaka na babar esilaka na baboite donc aza kombela mpe kolia na bato kutuka pe masebe alokwa ada kutuka pe masebe mais na masebe na oyo babotaka na ye wana mpe Newman oui baotia na bango baotosala yo nde bota courage mpo ngai ozala kaka yo ozalaka boye yo botika courage wana ofungoli dossier tosala yango papa boso otieli moto $50 esani c'est longtemps vraiment esala bien c'est mais likambo na président biba biloko ozali kolia kuna bali basupu akolambela ye papa wana songisongi okokanga te yebisa tala caméra na yebisa saisa otala émission atala émission na ata ya tate ba obenga ye tala kuno loba na ye président abiki ndo basupu ozokolambela ozoyamba téléphone te vraiment ezali vraiment passe mais naka on est lope courrier naka on est ba artiste lelo ba kolela pe babi il faut koyamba pe Gisèle na ene faut koyamba pe bango pour babi quoi basundami pe basundola mite nani ekuta uchi kunati nani umono na mwana biso totanga komba Barcelone uchi kunati pas moi c'est Pululu te uchi pepa Gisèle na ene biso tokenda kiti otala ite tokenda pela kamiti na bomoko tokenda kiti je pense que le jeune producteur congolais il va peut-être aussi effort wana ya kokende koluka basi ba we nyoso sa bango ba émission te bana nous ba histoire na bango te ba kati na bango te bana ki boni na dadit lo ba kombi ba tiki fois c'est pas facile mais quand ndinga na parce que tu as benga les que je fona le charge pour na mama Sirika ba tu ba benga les que je luka mama Sirika na benga dia coquette mais na poto pe ba kokotcha pe 1 franc Masika c'est pesa e bato nyonso si ozomo le ko elekela ba ko pe ozape moi 1 franc moi nini esunge pe kaka ozomona moi ndeko na sala tête boy bien pe Christophe ndeko Masirika naibie azaki mwasi kitoko makasi naibie même Masika azaki kitoko te fiona azaki kitoko makasi naibie c'est le pas ça la peine combo ya joueur wa mimaka pe Masirika Angola c'est le monde na raté à live ma passe la vraiment na combo na vraiment vraiment choc on est le style raté le service c'est mais et si la raté vraiment c'est pas facile ils a vraiment passé nabi ke ego simba kaka oui ça maman na nini comme message pour te clôturer na biso na likina les gars émission au CP non émission na les gars il fallait pas elle kabongo bon pour nanga il fallait qu'il y a alukata mutu moko ayebisi mutu wana biso to saleli moi eloko moko boy comprendre il y a ça là bien parce que hier aza vérité aza peu orpheline ya comédien te vous comprendre moi naenda za kosala musala yango wana kaka. Voilà, merci comme déjà na suka ya émission na biso na kati ya Congo les TV affaire ngana koya kaka tout Belinda Mouf moi so avion zo bengana ye alimata avion chaque jour héritier Poma mbote na yo na pesi mbote mingi sikozali bizi mondele mama force tranquille ai Roli matuta e boni yo za bien ma copine Katingoi moi moi sur bala batota zotanga na bonane yango ya bonane Mami fiki po bafeti yango yo FBT na bike basoso ROC comme talati likolo kuna bazo pesa ba travailleur lobby le 24 tout le 28 pour to photo ke kozwa nga bon dossier nga libala jeune bala maman photo ke le kozwa ma marraine maman Nathalie mon papa pareil oui bizi mondele tindela biso ba bonga ba fete yango yo ba biso photo to fete il y a quoi mon fils papa je me sens pas bien attends vas-y, un peu ça, dans quelques minutes, un peu ça. On te fait un revoir là, tu un peu ça. Merci papa, vraiment. Il y a mon qui est là. Bon, il y a un awa. Bon, il y a un awa, mais est-ce que la victoire. Ok, tu peux te manger là. Papa Paul Fiki. Papa Paul Fiki. Papa. Les amis sont bons, mais ça, il faut te louer. Maman, le bas, ça, c'est un maman, si tu as là. Nama sebe. Boni masebe azali mona naka na mona kana publicité mona TV
Leke nga atambolaka te nga so tokuta na tournage tokuta na tournage te sili Merci. de ba matanga Message na bafan tout balingi balinga. bafan nanga nyonso tout le parent des orphelins bao nyonso tout bayebi balingaka baorphelin bolatisa baorphelin bosunga baorphelin bandeko na ngai bato nyonso batindaka bakoti mpona baorphelin na moi lokwa bolali botinda bosunga baorphelin naza na nini ya whatsapp nanga nafungolaki ya les parents des orphelins moi bango mpe basi bakotize biloko na bango mwa moke eloko naloke kosomba mpona kokabolela baorphelin o barate bazwi chance te bonne année mpe yango oyo bakoli esilaka te botinda biloko mpona baorphelin vraiment tosunga bango nge esalaka nga kitoko leketu nde nakendaka kuna oyebi ke leketu bana nakomi kokende mona papa orphelin nakomona lokola baporte Oui, ça arrive. Et ça la bongo. nazomona nde makambo vite fait vitesse ozo comprendre tosunga soko osungi orphelin moto akokumiso aza te likolo nde mte koganga Amen. likolo nde mte koganga po moto akokumiso aza te donc leketu tosunga baorphelin ko Si. tosunga baorphelin Na ça dimanche celui n'a raté semaine prochaine na oluka baba si adadi na ba situation na ba. Kone baorphelin baza pe kaka baorphelin. Na oluka ba kone ba adadi azaki fait moko bien atumbola ranga je de kutanga ne pa Nicole asolanga de sola kala ayana nda kutazo bela kusaina une mission. On a vraiment vu nanga ozobenga ngate operde omoni biso to bandaki filo ko wana peti nanga pesa ngambongo ko tika yote ya omoni vi wana jona waki samona kendaki tina hôpital na butna la tina ndaku na sala ba interview ma munioso merci na ya Gabi ba Dio d'enfer Dio na biso ka sombe sko mais ba singa nazwa kala 2 fois par semaine nandeni olobela ka makambo yo kate ndenge ba fille bingala kechu ya bipa sana tumba mais yo Dio na bino sala parce que likambo ya ba sexe essaye bato bazo kosala te babiloko wana tosala toyoka tosalaka wana bana bapekisa yenga ngapona ngana sala ngoma bana baboyaki oyokaka bango mingi barespectaka bana omada chronique eza sujet barespectaka bana so basi bakoli barespectaka bango eloko wana ebimaki ça ndoki pendant que tu tiens na lembi na lia na sala na babone tu ya Congo Liziba TV blandine koma motema papa bezo kito mbote na yango wana au revoir na pesi na mbote te ba jeune surtout ya mboka na pesi mbote Oscar Maritou le millionnaire en kilo et to ça qui filme moko to na ni shoga jouer na combonné Oscar Maritou ngasa monika shoga meilleur joueur Oscar Maritou et la ki likambolobi na pesi mbote na santé Sele Mangaya pe na pesi mbote tout le linga de ketchup bo se perana na moni kozonsi ya Aruna meilleur chef na pesi mbote bisika za Liglodi na sima caméra Jonathan Dar yo Jonathan go succès Sili Jonathan Dar yo caméra ça les forizonga zo mfa sambela ba pire ba biya ya gabi moni yo watu les ketchup ya gabi c'est que Luka Pasteur ça va sambela pesa mo offrande ba na bien ya ngoya gabi linga reto bango bamela nanga bientôt la film le 5 janvier la film bandi mais tourner semaine prochaine Gabriel Conte Tendresse ana ndoki suka na film mais dossier na ya masika tozongela oui il faut tozongela ngo le kwaza mama to sunge kaka et ça pilote merci et tout le monde balasima bisous bisous Une cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zambé ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois j'ai ma taille et ma peau mon secret c'est Guilain le Bourgeois j'ai de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye bazui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya ndroi ta ya kilo wanga ozui wapi Guilain le Bourgeois pour voir le fosso pour vivre parce que pour les enfants ont besoin ils ont des places dans mon coin pour venir les benda beauté olingi bando benda beauté ozala na po ya babebe ozala vraiment na taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244,
93 25 59 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain Les Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.